Très chers internautes, ndenge tochela ki bino video ya Maman Monique. Toza précisément na Mbanzangungu esika wapi. Tolakisa bino video comment est-ce que Maman Monique a bandai ko souffrir par rapport à ba déplacement na ye. Nga komona nga Marinon Nzebo sur votre chaîne YouTube Marinon Nzebo. Il faut s'abonner et belé. Mbote na bino sur de partout bon na biso ba abonner sur banda de partout. O bo ba ki pe boya kaka boya to bandi non premier lot et bato balanda ki basepeli pe bayoka ki mawa bayoka ki pasi bakoki ko supporter ngote ba biso photo sunga biso photo aider nde mokolo lelo jeudi to kiti na Mbanzangungu quartier toi na quartier de maman toi na quartier Christ Roi to ko mona Maman Monique pour na repesa e kiti na ye ya liboso to zuna no pour epes faciliter moyen ya déplacement maman boni combo na complet ba bolanda biso ba ko comprendre combo na Monique nani Monique Meta déjà yo botama boye na botama bongo te à partir à 11 pour malade ezulanga à partir à Tabora na belaka te mbala moko na gangi kaka nzoto nyuso tu elembi toke na nsona nkulu baluki ka oyo ya biso te batindi biso ime na ende tokendaka ime wana bazola ngai soin eta minele kutonde ba noko utapoto kasi me soin wana moye esimba ezate alimbala moko minele baluki baka oyo eyaka kasi me onde to monango ne kaka moko de ya mystique malamu nde bozonga à partir ba famille bokende boye basoike ndenge nde ya kosalela poke do era po à partir maintenant na sala 3 ans na lobakate na ninganaka te eloko moko te imika kawana ndenge mama nde banako betla ngai lisolo na donc eloko moko te na simba ka lutu te eloko moko te donc yo soki na lali kaka lobake baba lolangai oko lesa donc lobake baba lolangai après mindeli balobeki bakaya o eta ka oyo to monango clair te bokenda partout ba famille tokepe do ale babimisi pe biso pe tokepe à partir pe ya mboka kuna de kokozwa kama kwa traitement ka ya bokoko to kama kasi kasi moye siko kokozwa siko moye ko telema izate alina vanda kaka tilelo pe ubala mamuni te ubala te ubala era nasaka doko na nde na de bana era papa na bango akufa faka po nazala déjà na vélo oyo père Jean apesa kangai kasi mena mama akufaka a partir mataje na libanda kana matanga batie ko ibande de vélo wana na koma siko na pasi doki na bana doki pasi kan nina saka doki nina moyo utambulizate era moyo pende na bima izati awa siko doki le lupango le siko mama nde atika mama atika kasi me lupango pe doki nde esonga nde ya liboso siko baluki na sima doki nde elinge kuya nango elinge kuya nango ya doki nde sentiment ka doki nde ya doki nde ya liboso bakonzi doki nde babata elanga nde pasi ya boye na ibite nde na okende wapi na mutu makondo soki ndako ekwei era bongo soki ndako ekwei siko na okende wapi bobona na baleki te na bana kaka ka bio na bana oza bandeko musute bo bandeko sikoyo na mboka talaka nde bavia mboka manianga musika ko ana Mbanzangungu oza ka yo moko mo na Mbanzangungu awa sikoyo nazalaki nazana ndeko MKD makiadi na mbaki kasi me akompe ko bela na ye bakonzeka doke ne na ndenge nde basoma doke ne video oyo basuma ngai kasi me baye na Christ Roi batuni era poke ngasko do ado nde na yeba ina ngai doki bakomika na Christ Roi Maman Monique succès bakiti boye do bakitika na se boye ke tozo luka mona mwasi moko boye Maman Monique aza handicapé bakolakise kaka okumuna na concert moko boye mutu moko obimisa 100 000 20 000 dollars place boko okaba mbongo yango bosunga bato bazosuki bazonyoka boyoki ayebisi bino ke aza place érosion kala mingi te ndako ezokima avandaka ye na bana ne bandeko bazala sur place te bino bato bonne foi ole to kaka kosenga nde balobaka ke ye kusa mutu koma akoko péché ole nyonso ya kopesaka ye eza na bato bonne foi pe bokoya osunga atiata limesa liboso lopango atekaka po alelaka lisusu te akwa se retrouver. Merci na honorable Levé Konsambo ayoka ki pasi comme yé moko pas personne vivant avec handicap. Comment eloko ane salaka
douleur wana ko ko supportant onte abina ko tika ndeko nanga boité il faut na ça quelque chose pour naïe maman honorable le fait quand on busika zala katala ki vidéo na yo na canal à papa Dieu merci mutatindela kinga vidéo atinga vidéo na mona ki on a ki passe wana na koka ko supporter te na partager ki yango de quelque part honorable le fait quand on ba moni yango ayo ki passe bien ko tika ndeko na ya mwasi bongo te ne fiske nanu kiti akwa kozwaka moyen ko se déplacer akendaka quelque part ko kolukela pe bana parce que vanda boye bien te mais ce ko se déplacer na yo aime so kozwa quelque chose en entendant asa elona nukiti yango mon to bito ya ko tikelo kiti o mekarata ko se déplacer par rapport na ndingo lobaki na vidéo ke kiti na yo et bon ngai na ma Monique toza famille te mais étant donné que ngai naza personne vivant avec handicap ndenge bomoni naza na kambaka structure ya ba personne vivant avec handicap oye bengami na kombo ya centre de recherche d'aide pour la personne vivant avec handicap à sa mobilité et son accompagnement pour son développement Seramat. Siège ezana Kisantu, siège social. Tous en a bureau de représentation na presque na ba ville nyonso ya Congo central na ba territoire nyonso. Alors là où ba bureau ezate to travaille en synergie na ba ONGD o eza déjà si place. Mais biso souci na biso ezanini. La recherche, il y a bien-être, il y a personne vivant avec handicap. Le biso place personne vivant avec handicap ou en difficulté. Dès que tu as saisi, en tout cas, tu as 2 minutes de photo comme. Na yango jour wana tango na yaki kolo wana ba yebisinga ke papa yo mutu zala kana makambo engagé makambo ba personne vivant avec handicap. Mama moko azawana azana difficulté ya ko vraiment ya ko tambola difficulté eza passe et ko kita yango na kitaka mama pe ya manga bien atuna ye et puis yango na balance ka ba vidéo en tout cas honorable Levier Tambo yo azolanda ayebi ndenge tout s'engageaka mon engagement na ce qui est la donne handicap vraiment na ko remercier makasi na geste o ya sali envers ndeko na ye ki busi na ye personne vivant avec handicap pour na kosunga ye na moyen de mobilité mingi ya koloba ezate parce que si eloba mi déjà pas na ye moko na vidéo mais tokosenga na honorable o ezana ngoi bandeli mais ezala nde sukate honorable Levier biso ba personne vivant avec handicap en tout cas toko soutenir yo d'ailleurs yo moko yebi d'ici là na koya na lokala yo moko yebi balobaka notre plaidoirie honorable Levier Kwansambu ayokeli biso mawa ayokeli maman mawa bano tambolela vraiment sur kiti sur matisi boye tokosenga na bandeko mususu batikali peut-être bakopesa kutu plus que oyo bolandi vidéo bolandi ndenge maman s'exprimer ba difficulté aza nango vie difficile aza nango vraiment merci beaucoup merci beaucoup ouais iningana exactement pourquoi ya exactement et kendete petit ouais ça mama dogo ndina isi moko dogo ndeya ya munene poke dogo oyo ndeya 10 lokola makolo